Salut. Bonjour à la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi, votre humble servante maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Je nous dis toujours que vous servir, c'est notre devoir. Voilà pourquoi, quand il y a à dire, en tout cas, je ne manque pas pour venir vous informer. Parce que vous pesa biso penza ou ezali confiance wana. Vous allez toujours à la page, il y a ba news. Oyo ozali kozela na kati ya B52 la mignonne officielle. Ce qui est mbala ya liboso, tokosenga na kaka s'abonner, abonne-toi massivement, aimer, commenter, partager lien et osala biso plaisir ya makasi. Famille Bota, shalom. Badina chou, ba pisha lover, ba cook, ba artiste nyonso tu ya mboka na biso. En tout cas, na pesi bino mbote na kombo na Yesu Christ. La famille na oki passe na motema. Non qui passe, j'espère que tu vous kanga na olubana sebo parce que na qui passe, je pleure. J'ai eu des larmes aux yeux. Ma mi se tanginga lokola mwana mukenga mama mobimba boye na koyoka ba audio o na zotie la bino na tango oyo ezali ba audio. En tout cas to mona ki biso surtout lenge bande kona biso ba journaliste to ba chroniqueur bazo sala ba live, bazo sala ba émission ko finga Karine Pala de toutes sortes ya mafinga. Karine Pala, to ebite eloko nini elekaki kuna na groupe na bango ya ba karaoke, to ebike ezalaki mpo na ngai, je me dis eza initiative moko ya kitoko makasi. Eza initiative moko ya kitoko, mais elle se bat, elle se donne corps et âme pona kosala msala wana, pona kosangisa bandeko na ye. Mais ndenka tomona ke mokilo toyebaka ti soki moto atelemi mpona koluka kosangisa ezalaka toujours na baproblème oyo eyaka mpona koluka kokabola. Nazotiela biso audio oyo tomeka mpe koyoka ndeko na biso Marie-Jeanne ndeko na biso Karine Pala aye koloba na groupe à exclure ndeko na biso Marie-Jeanne et puis Marina. Pourquoi? Parce que bazalaki na ba problème moko ezalaki ko se passer. Ndenge balobaka le linge sale se lave en famille. Ndeko na biso Karine ameka ki kosola na bandeko na ya basi ke batia na se babenda koni ndenge Fabriga saloba. Mais tout moni ke esimbaki te et s'enflammer ndenge s'enflammer boye ba audio et bimi côté bimeli et yebanité na zotiela biso tomeka kolanda tous ensemble. Comme ça bino moko tokoyoka ngana bino elongo. Ngana bino penza elongo tozolanda audio oyo na bokebi nyonso tu tomeka kolanda toyoka ndeko na biso Karine Pala alobi pe na ndenge mabe te, mais bato bakomi koloba non fallait pas loba bongo na audio bayebi ke ba makambo oyo ba audio oyo epanzanaka. Mais moi je trouve que c'est une dame sage, c'est une dame très intelligente. Karine Pala tomeka kolanda ba audio yango ngai na bino elongo tolanda. Vraiment nazongi na groupe pour la naza choqué. Premièrement na makambo eleka ki lobby comportement ya Marina na Marie-Jeanne parce que topekisaki soki topekisaka te lingaki ezala mabe topekisaki Marina Marie-Jeanne Otika toyaki répétition botika to silisa soki boza na problème asam bozela libanda bozela to silisa to panzana bongo bolanda sam parce que totikali na une semaine ya événement eloko oyo boza kosala boko bebisa eloko bandeko na nga oyebi nzambe ndenge azali apesaka mutu na mutu likabo. Mais malheur ya mutu ako accompagner moninga te ne loko wana. Na ebisa bino karaoke eza nini? Pona nga karaoke nazaki na souci to sangana parce que kokabwana wana pa na ngai na mona kamalamu te. To sangana to zongela bomoko na ebi ke za bitumba ezali komba oyo bitumba moko pasi pona ekoka mais avec l'aide de Dieu parce que ezali vision avec l'aide de Dieu ekokokisama isika mibale misatu mine basangani nzamba kotiaka kaka loboko kimia ekota mais na moni trahison donc eza pona nga déception moko
to boso kumba nga eloko na ngai te soki boyebaki badepense oyo na osala pour ne rien gagner bandeko na nga ifaki ata ntango nayaka ko namona ata moko na bino ayata na mai ya pamba somba mpala azwa ata mai oyo ya 500 francs mela mpona susi oyo boza nango na ya mosusu oakompagne nga na eloko déjà kondima koakompagne nga na eloko présence na bino eza déjà eloko oyo ngai nasepele nazosepela parce que boza koakompagne nga na vision na nga mais comportement ya Marina nayebisi bino banda lobi nalali bien te lelo naza bien te echoke ngai mais naza déçu parce que natali ba émission beaucoup d'internet botande na ofingama na likambo nayebi mutu na makolo te natelemelaki bino napekisaki bino nabengaki Marie-Jeanne te yaka Sam azali moins encore Marina nabengaki bino te nabi boya Sam azali aboya kobundisa ye Sam nayebi kaka soki 2 jours mwana ngo akomela nga nayebi kutu te Sam wana bayaki la veille tosali émission na bato nyonso bazalaki ya Mireille ngai Nicole bato basalisali bémission wana basimi nzela bakei boyebi makambo na ya do maze ndenge bazofinga nga na likolo ya do maze babinga na za famille bota na ponaki nga na tiaki bato mpona invitation bo épargne ngai na bêtise bo épargne nga te bo kotisi nga lisusu bo enfonce nga lisusu na bêtise soki bino bomesanaka na bêtise eza nga namesanaka na bêtise te nayebisaka bino nga nakoli na famille moko famille chrétienne na pas chrétienne famille moko bien éduquée moto ayebi famille na nga soki amoni papa na nga na mama na nga bakufa mpe à leurs âmes mais soki bomoni bagrand frère na nga bagrande sœur na nga baneveu na nga baniese na nga leki na nga alandi nga na nsima aza architecte moto atonga ogefrère mo boomona na ville leki na nga oyo alandi ngai mwana suka leki na nga mobali soki boyebi te naza na famille moko ya kimia oyo bayebi liloba nzambe famille moko non nayebi te eza lokola nga moto nazwa kosalir famille parce que nga baboyanga na sala théâtre nasala ngo na makasi sikoyo na makambo imagine naza na baneveu baniese naza na bakoko bana ebele na partout na mokili oyo biloko oyo bazoyoka ta bino moko oyo lelo ngai Karine mataki ta internet ngai bato bazofinga nga mpona bolamu na nga nayaki na koede domase mpona bolamu na nga nasangisi mpona karaoker Marie-Jeanne na Marina boya kosambusa ngai lelo mais nasengi bino merci lokola mission na bino eza accompli nasengi bino merci po soki bozalaki bato koyoka to bana moko ya respect bolingai bosa eloko ti mais lokola bolingaki nafingama nasengi bino merci na karaoker lisusu te na karaoker totikala baleki bonjour bonsoir tosololi mais na karaoker lisusu te boyoki ata somo te botala bana nga natambolaka na bango naza na bana natambola bato ebele nga naza na bato ya misala naza na bacouturier naza bato ebele bato ya misala combien naza na bango me boyoki nga ta kele te ata somo te boke kosambwisa nga lelo na internet mpona bolamu oyo ya ngai namoni ke tosangana boke osambwisa na internet ti belle famille bandeko na ngai partout banda kotindela ngai balia nde bazofinga ngai eloko bolukaki bozwi eloko bolukaki bozwi nga naza famille bota te binganga molongi obinganga balongi parce que bato ya ngai oyo basutela nga nabengaka bango tobenganaka balongi naza famille bota te naza ya bakoki te naza Karine Pala ya bato nyonso motu nyonso ozala na besoin na nga na ozala. Voilà la grande famille de B52, la mignonne officielle. Je crois que tout Golanda audio ya ndeko na biso Karine Pala alobi aza molongi. Ye penda zo sela ki artiste na aza lokwa bato mususu te ye moko aza artiste mais ami se positionna ngana ta mukinga ndinga Karine Pala alobi aza molongi aza ni Abakuk ni famille bota ni Pesha Lover ni Dinashu esika nyonso mosala na ye
ekobenga ye akokende kosala. Voilà une vraie, hein? Voilà une vraie. Pourquoi tolingi kolatisa baninga likambo oyo ezokosenga elatisa mate? Karine Pala, c'est une responsable azana ba société na eti babenga ko kapi wana azana ba société na et déjà baza batu o baza ko inspirer jeunesse. Oui, baza vraiment batu baza ko inspirer jeunesse parce que na ba tunyo surtout o azana ngo yimoko sa lobango na ba émission à plusieurs reprises que famille na elingaka te asala théâtre mais asala ngo po eza elo moko alingaka mingi et puis na mutu makasi. Et lelo oyo bana na ye, mobali na ye, babokilo, basemeki, batata na ye, batata leki, batata mwasi, famille na ye, bazotindele ba lien ya ba mafinga o ndeko na bisa zozwama de part et d'autre. Tout banga non pata ba famille baninga ko la grande famille. Toko oyaka to salika analyse non na ndenge moko bien sali analyse non du début à la fin sans pour autant insulter. Est-ce qu'ils a pas si na mituna question na ils a vraiment pas si. Hein? Et comme si son nom na fait ça dommage na fait ça dommage Karine Pala mutasala ki liste yango na tsaki bata famille bote bele tout monde qui gâte pièce kana gâte pièce famille botate tout monde qui si la bisala zala ki wana si la famille botate tout monde qui lekechu azala ki wana tout monde onani barizi bazaki wana baza ba famille botate bandeko na ngai to hizo na kana nous sous de fois qu'on parle de choses hein. De fois qu'on parle, nous devons réfléchir. Est-ce que auto loba, isa nanzela, tout nanzela te. Non. La famille c'est trop. Internet on a habité ceux qui tozo ke na wapi. Ceux qui tozo ke na wapi. Muninga azu initiative moko ya kitoko ya koyeba na kosangisa. Bomoko unité. Alingi bande konyo surtout bazala unique comme c'était avant. Bokabwani oyo yo eza ungana bakuke komi ya kufinga ya tata ya mama ya boye ungana za famille bota ya boye non na famille bota na mona ba makambo na penza tebio ya kubako journaliste moko famille bota telema banjo finga banjo chroniqueuse moko banjo finga na mona yango penza te na ebité ya famille na ebité mais ils a passé zo psala que bandeko na biso ata azana likanisi moko ya malamu ezonga sima. Pourquoi? Parce que azotala ka ingratitude ya bato ya zoluka kosala bolamu. Karaoke tikali ya une semaine ya karaoke. Eza initiative moko bien. Bazosala ba karaoke na bazoyimba banzembo ya ba musicien na biso tout et tout. Eza initiative moko ya kitoko na mona ki ba arrange maisha na mona ki ba donc ba artiste bazaki wana tellement belé ba mama bakata do ba artiste bazala ki penza wana na karaoke o eleka ki fois passé. Siko pourquoi tolingi kaka koluka kobebisa eloko muninga azosala ba effort. Muninga azosala ba effort pona eloko na ye. Bondimi pe boya ko soutenir ye na œuvre yango. En tout cas la famille epesi pasi pe mawa. Epesi penza pasi makasi pe mawa. Nazozong c'est la biso audio yango to meka ba audio yango po eza mon côté ça je crois 4 ou 5 comme ça. Nazozong c'est la biso to meka non kolanda ngo lisusu. Comme ça, vous s'abonner hein. Famille Bota et vos apaisements. Et vos apaisements. Il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Ok? Famille Bota kane na lobi et nos apaisements. Ndeka mama lobaka focus. O e komi lelo o Karine Pala a longoli bango na kati ya karaoke pona makambo e s'est passé baza famille. Ba français baloba le linge ça se lave en famille donc ba sokolaka ba linge wana ndenge za salo na kana famille ba obongisa penza na confirmer bino ke ba obongisa to me kolanda lisusu ba audio oyonga na bino et puis tokutani na mbala sima. Vraiment na zongi na groupe pour naza choqué. Premièrement na makambo eleka ki lobby. Vraiment na zongi na groupe
mpona naza choqué. Premièrement na makambo elekaki lobi comportement ya Marina na Marie-Jeanne parce que topekisaki soki topekisaka te elingaki ezala mabe topekisaki Marina Marie-Jeanne botika toyaki répétition botika tosilisa soki bozala problème asam bozela libanda bozela tosilisa topansana bongo bolanda sam parce que totikali na une semaine ya événement eloko oyo boza kosala bokobebisa eloko oyo bandeko na nga oyebi nzambe ndenge azali apesaka mutu na mutu likabo mais malheur ya mutu akoaccompagne moninga te na eloko wana nayebisa bino karaoker eza nini mpona nga karaoker nazalaki na susi tosangana parce que kokabwana wana mpa na ngai namonaka malamu te tosangana tozongela bomoko nayebi ke eza bitumba ezali komba oyo bitumba moko pasi mpona ekoka mais avec l'aide de Dieu parce que ezali vision avec l'aide de Dieu ekokokisama bisika mibale misatu mine basangani nzamba kotia kaka loboko kimi ekota mais namoni trahison donc eza mpona nga déception moko to boso kumba nga na eloko na ngai te soki boyebaki badepense oyo na osala pour ne rien gagner bandeko na nga ifaki ata ntango nayaka ko namona ata moko na bino ayata na mai ya pamba somba pala azwa ata mai oyo ya 500 francs mela mpona susi oyo boza nango ya mosusu oyo akompagne nga na eloko déjà kondima koaccompagne nga na eloko présence na bino eza déjà eloko oyo ngai nasepele nazosepela parce que boza koaccompagne nga na vision na nga mais comportement ya Marina nayebisi bino banda lobi nalali bien te lelo naza bien te echoke ngai mais naza déçu parce que natali ba émission beaucoup d'internet botande na ofingama na likambo nayebi mutu na makolo te na telemelaki bino napekisaki bino nabengaki Marie-Jeanne te yaka Sam azali moins encore Marina nabengaki bino te nabi boya Sam azali aboya kobundisa ye Sam nayebi kaka soki 2 jours mwana nga komela nga nayebi kutu te Sam wana bayaki la veille tosali émission na bato nyonso bazalaki ya Mireille ngai Nicole bato basalisali émission wana basimi nzela bakei boyebi makambo na ya domaze ndenge oyo bazofinga nga na likolo ya domaze babinga na za famille bota na ponaki nga nde na tiaki bato mpona invitation oye bo épargner ngai na bêtise bo épargner nga te bo kotisi nga lisusu bo enfoncer nga lisusu na bêtise soki bino bomesanaka na bêtise eza nga na mesanaka na bêtise te nayebisaka bino nga nakoli na famille moko famille chrétienne na pas chrétienne famille moko bien éduquée moto ayebi famille nanga soki amoni papa nanga na mama nanga bakufa paix à leurs âmes mais soki bomoni ba grand frère nanga ba grande sœur nanga ba neveu nanga ba nièce nanga nga leki nanga walandi nga na nsima aza architecte moto atonga ogefrère mo boomona na ville leki nanga oyo alandi ngai mwana suka leki nanga mobali soki boyebi te naza na famille moko ya kimia oyo bayebi liloba nzambe famille moko non nayebi te eza lokola nga mutu nazoya kosalir famille parce que nga baboyanga na sala théâtre nasala ngo na makasi sikoyo na makambo imagine naza na baneveu banièce naza na bakoko bana ebele na partout na mokili oyo biloko oyo bazoyoka ta bino moko oyo lelo ngai Karine Matakita internet ngai bato bazofinga nga mpona bolamu na nga nayaki na koede domase mpona bolamu na nga nasangisi mpona karaoker Marie-Jeanne na Marina boya kosambwisa ngai lelo mais nasengi bino merci lokola mission na bino eza accompli nasengi bino merci po soki bozalaki bato akoyoka to bana moko ya respect bolingai bosa eloko ti mais lokola bolingaki nafingama nasengi bino merci mais na karaoker lisusu te na karaoker lisusu te
totikala bandeko yaya baleki bonjour bonsoir tosololi me na karaoke ya lisusu te boyoki ata somo te botala bana nga natambolaka na bango naza na bana natambolaka bato ebele nga naza na bato ya misala naza na bacouturier naza bato ebele bato ya misala combien naza na bango me boyoki nga ata kele te ata somo te bokee kosambwisa nga lelo na internet mpona bolamu oyo ya ngai namoni ke tosangana boke kosambwisa nga na internet ti belle famille bandeko na ngai partout banda kotindela ngai balia nde bazofinga ngai eloko bolukaki bozwi nga naza famille libota te binganga molongi bobinganga balongi parce que bato ya ngai oyo basutela nga nabengaka bango tobenganaka balongi naza famille libota te naza ya bakoki te naza Karim Pala ya bato nyonso motu nyonso ozala na besoin na nga na ozala